Voilà, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK, je suis là. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, le plaisir est pour moi de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, de partout où vous êtes, dans vos bureaux, en cours de route, dans vos voitures. La vidéo vient de tomber sur vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, on est là. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, la famille. Ouais, donc, et ça, là, ça me fait... Deux fois, je n'arrive pas à exprimer comment est-ce que je ressens ce Nazali Bosso Nabino pour nous informer nos familles bota boza hein maman Clémence Tito j'ai mis maman Vungu maman Claretta hein boza hein Marina ma petite soeur depuis quelque part boza babiba la famille bota mobimba en tout cas bozala wana pour nous soutenir tout le monde qui avant-hier Maman Kote la kibisu loko na 3h du matin, heure de Kinshasa. Mais, na Koti na taliba j'aime na lobi, non, belle affaire. La famille, toi, pour tout mes kokolo bella, tout ça, la résumé, à film na biso, crime de la noblesse. La famille, nani, oyo, a sepeli na film, wana, le kwanga, si que là on a commentaire. Nana yeba nini oyo tiré. Leçon nini oyo tiré na film au crime de la noblesse. Pour na yebisa abiso nyoso so total ba film na biso. Total ango ka te pour na otali kaka po za film na Alexandre R. Après crime de la noblesse tout ça spiritas. Bella sans abati trop wapi. La famille, belle vie sont zorabati trop api spiritas. Spiritas c'est ça donc tout le monde a esprit. Hein? Tout le monde a esprit. Ba spiritas c'est la musique baza non. Bato baza pour na spiritas c'est la musique baza ba yebi. Tant ba tali ba Monica fait titre film spiritas ba bi oh. Yango bela. Akomi muta ya hérité wata Tony. Parce que tu dis que ba warrior ezalaka bato balinga mingi Fali Poupa DiCaprio la merveille. Tu dis que ba Gaulois baza bato yo balinga mingi Ferregola le padre Jésus de Nuance. Tu dis que bato balinga mingi spiritas ba villageois pardon ba villageois baza bato yo ya Fabrigaz et métier noir. Ba spiritas baza bato yo balinga mingi héritier Watanabe héritier Watanabe mboa héritier Watanabe l'homme qui fait la musique intelligente on a ba spiritas siko yo bela eli biso titre spiritas belle vue on a prom na biso message nini oye la biso na ba spiritas ngana na besoin na yeba na ozela kana mona teaser comme ça na me koponga yi la famille na ko sabino te nde na zabo na za soka na talif teaser na zimba moko idée belle nga yebisa biso biloko bu au moins na analyse na sala na ngamo na motema na ya kana mpona biso te ko yebisa na biso mbala moko po batu ba ozada next na souffler G. Nazala na bela te. Mais une fois kaka tiaka ba titre na ye, na vanda bona réfléchir na ba bela alinga te ya biso boy. Et mon peu ba suspense belé zala mais au moins na ke ndenge yo raisonner là qui au moins na pe pamp et to pe bongoko. Oh. Total crime de la noblesse la famille mutu na mutu a attiré les sons na ye. Quand on a le baki avant, na crime de la noblesse, ba tangisa biso o ezali
la patience dans la vie. Getty a manqué la patience. Zela, to banana na malembe. Na crime de la noblesse, ba otang sabiso la gratitude, batang sibiso la patience, batang sibiso l'amour, batang sibiso la conscience. Bilo kwa wana pona nga na yebi ke mutu na mutu ye azelo ko mutu nyonso tute a atala film ona luso nga na tali. Mutu na mtatali film na ndenge ne ngana ye ko partager oyo ngai na recevoir, oyo ngai na comprendre. La grande famille de MK Mbelu TV officiel. Na kena nous côté à Getty, j'ai vite compris que la patience et la longueur du temps. Mais fruit à patience, c'est toujours agréable. Fruit à patience, la famille, ils sera toujours agréable. Et n'a beta c'était na bande comme ça, ça c'est une relation moroboé que relation ne break et katani. Otier souci la famille Soda Costa Getty aboya qui était aligné mususa kuta na dailité ba séparation musu na vie la famille ezala lokwa délivrance tolobite ke muto zana wana yenda za malédiction pona yo mais peut-être que nzambe atsaki oleka na nzela ya mutu wana po ozwa mwa eloko moko boye na kati ya mutu wana oyezake eko aider yo dans les jours à venir. Ok, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Je crois que tous autres se comprendre. La patience est le mot très important dans la vie d'une personne. Et puis séparation, vous savez hein, n'a pas une version dans la Bible mais la séparation est biblique hein. Séparation est biblique et l'autre est la division mais la séparation est biblique na bossa ni de version muto a se rappeler na version na pardon article nga on a commentaire pour na kanga sous verset wana séparation est biblique on se séparer na mutu peut-être délivrance na yon des à partir ya wana Getty tang ba se séparer na Dacosta sali chemin na ende sika kenda okutana daili nzamba pambole na nzela daili. Toye na likambo na conscience. Cardozo ngana loba likambo 1000 fois. Que dans une relation, hein, vous savez la famille, mutu na mutu ana makambu na ye oyo asala pe asalaka. Moi, tel que je suis là, je ne veux pas prendre l'exemple à Moutoumoussou. Non, l'exemple nanga moko, ngana na passé nanga. Depuis na botama kino na komi lelo, on est na komi lelo, bo mama koko. Nana passé nanga. Oh, ils que lelo, ce qu'il faut, na s'engager na relation moko bo amoureuse, to relation nyon so kaka. Exact la relation amoureuse te. S'il faut na se lancer na relation moko boé. Non, Lukanebi sa partenaire dans la vérité. De peur que vérité oh yozo bombe la partenaire na yo akoki kokenoko yo kango place mususu na ndenge mususu. J'espère que tu vas se faire comprendre. Soki Cardozo a yebisaka Omar vérité. Le premier jour kako monaka Vini de peut-être Omar et Angaki a un zalto azoba makambu ba décision azuite ya koboma libal Cardozo a perdre nyonso en voulant tout gagner ba français ba lobango en voulant tout gagner on risque de tout perdre. Dans la vie, des fois, il faut prendre des risques. Parce que selon Cardozo, elle dit que non, j'avais peur de te perdre. Si peut-être je t'avais dit la vérité, nanani, nanana. Mais non. La vérité, Bible Zolo Bango, c'est une puissance qui libère. Vaut mieux au perdre avec loyauté que au perdre, non au perdre, on a suko bazo condamné. Ok. C'est vrai, yo banda o lingate relation yo na vigné zo ngata on vigné yé. Oboyaki. Preuve ane yango vigné teli au poison pour que alobi so ya ozana ote donc Omar il peut faire perdre yo. Omoni.
Donc, ils ont déjà véritablement, ils ont que ceux qui ont vu ça comme mobile na de le départ, ils ont créé les bino ba problème te na foyer na bino. Ils ont créé les bino ba problème te na foyer na bino. Total les sous de l'autre côté, du côté mes films on a invité qui est d'accord, qui sont d'accord avec moi bah il y a la deuxième saison. Parce que faut tout le monde sort il y a Geisho na Pierrot. Côté na comprendre on peut bien parce que nani aza a mukolo place. Na comprendre on peut bien parce que na Nathalie da rebandeli, je n'arrive pas à comprendre nani a gagné côté wana. Na comprendre pensate. Côté wana na kangela ngo parenthèse. Tozongi lisusu na ka ya grâce. La famille na yo pesa mutumsu conseil lelo ok. To lukaka ko kende beaucoup plus rapide na ba conclusion ya makambo te. To kendaka beaucoup plus na ba conclusion ya makambo te. To lukaka to yeba mo beaucoup, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire base ya likambo avant ya ko conclure, to ya ko juger. Prenons le cas de grâce. Et ça, chaque fois que dans la vie, de ça qui que a comme un peu traumatisé. Hein? Traumatisé. A comme traumatisé. Et comme si kanda. Et ça, basi mususu les cameroun mobile la salle na vie. Et puis ça est dégoût. A comme mon ami balignon surtout des moko. Alors, non, peut s'amte mananga soute pas mbali pona zoka susu. Mobali mususu loko au mari, au aider na vie. Ata ya mingi te ya mukie. Na yebi ba te bele bazana kawana. Et lelo mobali yango tango akomi na moi quelque chose, il te dit je ne suis plus la personne que tu as en français et encore batanga un peu mingi. Wana yozo dépenser bon pona bolingo na yo atanga classe. Et puis à la fin, il te dit, je ne suis plus la personne que tu avais connue. Hein? Moi, j'ai changé, moi. Comment tu peux me parler comme ça? Ah! Les cœurs de l'homme. Mutuaka moto, pardon. Mutuaka moto, motozaka moto ma. Motozaka moto ma. Lelo poso yanko, ilobi ya meme. Mutoza motu yaya. Yo foye bakaka bato yo zala bango. Grâce à comment qui très colérique à partir ya makambo e komela ki bango na vie. Et ça là qui que a komandenga koma ki wana. Siko na batu mususu o ba yeba kité tant bazo mona comportement ya grâce batloka balea ba ozongo kana ndenge mobo. Or que en réalité mutu azalaka na ye bien aye ko changer pour na likambo mo boye songolo mpakala batu ya bongo il faut ko kenana bango malembe azana choc yo tango zo ya po omeka ko aider mutu wana ndeko wana koya omemango na rapidité te que yo za likolo pe za likolo et simba te douceur pe tendresse ya turbo na ya belle vue nde sali ke grâce à zonga ndenga azo azala kazo na loba likambo mingi à ta façon no ya kolobela mutu tu peux avoir raison ozano penza na raison 100% mais elobeli kaka e obebisa nyonso. Omoni maman M Kambelu a sali vidéo nde na sali vidéo wana na lati moi décoté nanga moi misunya ba pompon ezo monana ba nastu ezo monana o lobi nango ta da Costa yo za musuni da Costa manke geti wa be da Costa Amina la dele ya za musuni yo za musuni non c'était trop bien. Je disais ta façon de parler. Tu dois savoir comment parler aux gens. Tu dois voir
Une manière, il faut ça une manière ya kolobela mutu, ya ko reprocher mutu, ya ko conseiller mutu. Okomo nanga na otambola bien te. Na linka ba sugar daddy, to la linka ba petit chéri. Eza manière okolobela ngati. Ah mama MK, tala ningeza boy, so za dia responsable, so dia na bana, olinga ka ba sugar daddy. Olinga ka ba petit poussin, ba ko mamelo nini, ba ko porter le nini, opesi mutu conseil olobi na e très kitoko. Mais batumsu ba eba tenenga olobela baninga. Batumsu ba eba tenenga olobela ba camarade to ba ndeko to ba proche na bango. Devant les gens, tu n'hésites même pas aux obimisa malobo ezake ndeko na peso ayokiango a sepelate. Olingo sa nga reproche, appelle-moi. To vandi biso mbale. Nga ko tu boss na ngai mukonzi na nga muto afuta nga. Muto afuta ka nga zaka si un problème. Ata bane bazana ata mbali na zana oloba na nga na misu na bango te. Benga nga toke na chambre. Mimi, you see what you did, I didn't like it. Next time, don't do it. You need to do this, you need to do that. Tant que tu as dit, oh, malgré que tu colonne, mais elle est quand même, tu colonne, mais il y a un boss. Elle pouvait toutefois qu'on gagne la mise sur bateau pour le cambouana na sala keza mabe. Mais tant que muto a conscience, on a maillé les pe sagesse a bengaka pembeni. Ai biso kita monyo zo sala na eza bien te sala bo bas makosate. Yo peut-être que être mabe en tout cas ça na sala mabe limbisanga na bandela sous te mon toza bato. Toza bato. Nde bongo. Mais isoko yena ba conseil no à la bidon à la con. Conseil nous qui toque mais tu ne sais même pas comment placer ça et ça le quoi baso bazara jalousie mal placée le quoi bibalo bazara jalousie mal placée ba relation belé beba lelo pour na ba jalousie mal placée au moni moi si nazo sola na mutu directement quand il ka ke mutu na moi si nazo soane c'est que mobile nae au moni mobile nazo sola na moi si mo robo quelconque au yo pona yo kente wana ka moi sa mobile na au baby si relation na. Il faut que nous la façon à koloba, la façon de parler. En tout cas, crime de la noblesse et ça linga bien ma casse. Et ça linga vraiment bien ma casse. Et puis nous devons savoir une chose à la fin que la justice de Dieu y en a. Justice à nzambe pendezala. On a le couteau ma bête. Tomata to kita. Tomata to kita justice à nzambe zalaka toujours. Toujours la justice de Dieu y en a. La famille. Ngapo na ngai lo na comprendre yango na bena ya to partager ensemble na bana nyonso bandeko nyonso ba famille nyonso ya famille libota. Oh non non s'abonner te na MK Mbelu TV officiel non senga non s'abonner. Ma gloire Luzubu hein. Ma sœur dit notre mère. Balobi ma gloire Luzubu na kati ya Cape Town. Moi si Zombe. Merci beaucoup ma chérie. Moi la famille libota tanga. Ba mama winwana ba la famille libota la famille Bota ya tango, je vous dis. Donc, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas en tout cas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. La famille, film Nabiso Banda. J'espère les autres reçoivent teaser déjà, film Nabiso. Spiritas. Objectif est à 100K en une journée. Je sais qu'on peut le faire. Famille Libota, je sais qu'on peut le faire. Badina Sunyo surtout beau s'abonner. Ba Péchalon vers beau s'abonner. Ba Abakouk beau s'abonner. Ba Spiritas beau s'abonner. Ba Wario. Ba Goloa beau s'abonner. Na MK Mbelu TV officiel. Makambo ezao. Beau peut se besoin attends. Makambo. Makambo penza eza awa. Nzamba pambola bino bisika yo se so mi bino mokili mobimba na bibia dans le monde entier. Goma, Kisangani, Bukavu, Matadi, Lubumbashi, partout. Partout, je dis bien, partout esika bozali. Nzamba lola pambola bino yo oyo 8 ans ya ko s'abonner na kati ya chaîne oyo. Loboko nzambe mona yo. Nalinga bino mingi. J'espère Spiritas
topesaka ata na temps. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture Belleville Kondi la patrona pour na ba casting ya kitoko ba script ya kitoko boye film ya kitoko ozomona ke otali film au recevoir quelque chose aux yeux loko moko boye et apportez-le moi un plus dans le bon. Merci beaucoup à toi Belleville Kondi la patrona na musala oyo ya kitoko nzamba pesa yo malgré ma finga, malgré tout ce qui se passe dans le net. Kaka ndenge moko lobaki focus travail. Focus travail. Merci beaucoup Esther TV. Bah gros bisous à toi ma chérie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Sarah Kimia ba bote mingi na yo esika ozali en tout cas koza entouré na bateau balingi yo peut avancer ezelo kwa kitoko na vie talaka entourage na yo so monike mutu ana linka yazala kaka wana yo matate wana mutu te batuloka ba Esther bazawana ovandi boye matière ezate créer batuloka ba maman Saraki mais batuloka ba Nela Chou bazoko pousser au kende liboso avancer. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Famille Bota, na une chaîne oyo ezapona ba artiste nyonso ya monde entier. Mingi lokola nga bino mama MK na lingaka mingi la Poutine de l'écriture parce qu'elle m'inspire beaucoup cette dame. Elle inspire beaucoup sa façon d'être. Donc bozaleli na ye et inspire nga makasi. Mais n'empêche que ce qui dit nana le loaza tokoya tokolobela. Péchalo vert tokolobela. Baba cook tokolobela. Ce qui est soazongi te ngala bino tokutana na mikolo oyezali koya. Tozala déjà focus. Tozala focus. Spiritas ezala nzela. Nizukuna. Abeto mbata. Que nous consommer oh tala qui nous crime de la noblesse te bana on a première partie quel est on dit et puis on sing na na famille bota nyonso a totala qui déjà première partie kende bandela ngoli sous opération 100K opération mais français opération 100K na chaque vidéo bandela ngote 10 30 100 fois voilà boulot toujours bisous kuna bye.